atokuza musala mobi bayebi da mutu mobi ya mabe bolingota combien de fois tokulu kwa misala tuzwate OK oluka musala à plusieurs reprises ozwate musala ndetini oyo kendo oluka ba pimeli ebele masona apa ba maso ba peintre na yosa ko peintre ba bengana nga nasambela mais mito nasambela sute ngamo osambela sute pour la volonté na yo moko lobi bon ngana sambe pe mingi na mone koki tuzala dans l'église na lupango mambate na yo kaka église eza réveil alors yo profita no ka so vandi oyo kaka mama te yande ezala kaka bongoko bosko ni nango esala ke ko église te ngamo kaka namona ngo distraction fort ndeko nanga jifoki yo na ko foke église kasoka kombo te jifoki te na foke nzambe te maloba nzambe baboya ngo te na yo kaka ngo ndi na vana na lupango na jamais na wova na kiti wana église te ngamo kaka yana ngo mabete me ngamo kaka yo yebi kaka bani biso yo yebi makala bato ayanki te bakangao neti biso beba yanki endo yebi so bomane yo buna masuba mbila bakutano bakoya nao donc il y a onde sala ke okota ba société à plusieurs reprises. Alors tomonio na cicatrice mo awa ndeko du foc o mega mpe hotel sabiso et uzoka ndenge nini na nazokisa bayuma menga yebi yuma za mtu abanga ba yo yuma kezukuso ke bakoti na mabeshe ngape na zaki distie ba nini to na ye baye azaki ovanda ba pisi na pisi ya mukongo baye moto na telemi boye bo to na ba risu mususu yango evanda nga ayo ndingo mona o deputa o ndeko jifoki alors et ça la ko bien kozala ka na vie qui enquêto au lobarape katina ok non moi aussi un jour je peux changer ce qui nzamba salinga grâce so na zimu sala na ngana oza mbongo na otika mabe nyoso balembanga kala combien de fois bengani ngana lupango wana combien de fois obengana bazongisa so bolo eza nango epesanga mbongo na okende me ya mito na tiada ya mamu nyonso na se yuda ata bongo motema me bato bandima na mito na okite ba distraction nadala mayele na nga ndambu dala na moto eza ko 4 fois 4 tabiloko tunanga que le beau ça maïle la biso yo botama na ka question ngala tu mon exemple tu ya pété limoko boya pa pamba 4 fois 4 16 yango te 5 16 yango la te combien 16 fois 2 ngate du fois même dans le au fond na calculer tout moi ni na tokiti non conseiller yo oya na église na habiter est-ce que possibilité kozala te oyamba Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur afuta mbongo afuta ne mbongo pona kota bokonza likolo yo senga mbongo te na sambela na nga deso na lala persona la muki na sambela ka nzambe batela nga ndina la muki na tongo lelo mingi bala muki te na tongo lelo ngala la c'est que épargner ma benyo sur les journal lelo liboso na ngai Big Up, vendredi le 8 septembre 2023. Voilà, c'est moi votre humble serviteur, l'expression facile de la presse congolaise, Béni Loutete.
naza na esengo mingi penza pona nzamba bateli biso. Voilà, dans le cadre et la thématique na biso autre face, le loto sepelaki tokita na commune ya Makala, na centre ville, na commune ya Makala, tokuta na pena ba yanke ya secteur quoi. Alors quand ndenge za la idéologie, tout le monde a qui pendeko na otika ya se présenter combo et puis vandi wapi. Comme on a Manassé G-Fok. Manassé G-Fok. Combo mboka. Massif. Massif. Massive. Massif engela sali. Bisengo. Bisengo bon sko G-Fok engela sali. Mutumo be afokara. G-Fok afokara. Alors, Manassé G-Fok, j'aimerais avant tout que vraiment na mozindo ya ba question na biso mokolo mwalelo na ko linga un peu obetela biso histoire na yo moke penza otalisa biso lolenge nino botami botami combien na famille otangi bakelasi wapi ozo comprendre donc voilà to botami mibale me ngai na tanga raté na kata classe kala bon bolo baga kala yango jabe na kala okata classe ezala dia quoi bit ezani ngamoa ado yo moko lingano chikite bon mais ba parents bazala bango azali alors olobi bobota même mibale o mosusu wana tikali azali mola mwasi to mona mobali bali kaka mobali atanga te asala musala atanga te asala musala kana mama songa ndi basala mo banda luka musala naye aye petit frère ya grand frère na yo ok grand frère ya ndeko na biso G-Fok aza maçon. Alors qu'est-ce qui t'empêche yo pe oluka na yo oyebata misala maboko ozala pe bien pona lobi na yo iti biso boye oluka musala bakati na biso atokuza musala mobi bayebi da mutu mobi ya mabe bolingota combien de fois tokoluka misala tuzwa te ok oluka musala plusieurs reprises ozwa te musala ndeti ni oyo kendo oluka bapimeli ebele bamaso wana apa bamaso bapeintre na yosa ko peintre babengana nga ekwaki moyibi donc yo à part qui yanke o abe susu fa quoi ba bongo moyibi denga muto azwaka donc yo yiba to ya rando zui so kutani na ngofo tota bo eloka ta so ezana yo te so na posela ngofo zwango so mkono ngamona ni so ka kanyo ozongi so kanyo to kena era ni bonga denga. Alors, depuis au Botamasipe, au Sambela Navi Sambela, mais amito na Sambela soute. Ngamoa. Sambela soute pour la volonté na yo moko le bibo, ngala sambe be mingi na mone koki. Tozala dans l'église na pango, mambate na yo kaka. Église eza réveil. Réveil. Alors yo au profita no so vandi, oyo kaka mama te ande zala kaka. Bongoko bosko ni nango sala ke ko te église te ngamo kaka namona ngo distraction fa ndeko na nga G-Fok yo na ko foke église kasoka kombo te G-Fok sike fo foka yo zo foke na nzambe te na foke nzambe te maloba nzambe baboya ngo te na yo kaka ngo ndi na vana na lupango na jamais na wova na kiti wana église una nini ka te ngamo kaka yana ngo mabete me ngamo kaka ah bon et au côté déjà prison te prison na kota me ba commune ba society eyebi ngai prison na kenda te ba commune ba society ko tapo salani motif ezalani yo eyebi kaka bani biso eyebi makala ato ayanki te bakanga o neti biso be bayanki endo eyebi so bomane yo so buna masoba mbila bakutano bakoya nao donc il y a on est sala que ba société à plusieurs reprises. Alors tout le monde na cicatrice mo awa ndeko G-Fok o mega pe hotel sabiso et
uzoka ndenge nini na nazokisa yo bayuma bayuma mais nga yebi yuma za mutu abanga ba yo yuma kezo ke bakoti na mabeshe nga pe nazaki distraire banini to na ye baye azaki ovanda bapesi nga na pesi ya mukongo baye moto na telemi boye bo to na barisu mususu yango efanda nga ayo ndingo mona oyo deputa oyo ndeko G-Fok. Alors et ça la ko bien kozala ka na vie qui enquêto au lo barape katina OK non moi aussi un jour je peux changer ce qui nzamba salinga grâce so na zimu sala na ngana oza mbongo na otika mabe nyoso so na zimu sala na oza mbongo na otika mabe nyoso na sala parce que musala ndetini oyo zo po yo mo uto service ko ke classe olinga no classe te na volonté na yo mo parce que musala ndetini oyo zo ko sa o epesa ka mbongo na okende so epesa mbongo na okende musala me bisi nde na okete na biboye mais musala epesa mbongo lobe okende qu'est-ce qui manque pour okende balinga ka biso te yo ko pete ni na alubana nazo comprendre yo G-Fok ndeko na ngai balinga bino te mais soki balinga ko te supposons na commune ya makala ko kende pe na commune ngirengire kasafu bu place elongino yebani te vous avez na relation OK ni tinga yo makasafu bwana relation eti na kutandi ende bomo ndeko G-Fok kokoma na yo yanki tango komi yanki papa na mama ba sale fort moko te na ndako na bino réaction papa na mama ezala nini to bayoki ke mwana na bango G-Fok lenga komi yanki balembanga kala combien de fois bengani nga na lupango wana combien de fois obengana bazongisa so bolo eza nango epesanga mbongo na okende mais na mitso na tsede ya mamu nyonso na sie yuda ata bongo motema me bato bandima na mitso so bolo ye mamu nyonso mabe na tiki na mitso gratuité d'enseignement na mitso na okite pas distraction na dala mayele na nga ndambu dala na moto izako 4x4 tabilo tunanga que le bosa mayele na biso yo botama nango ka question ngala tu moni eza kutu ya pete limoko boya pamba 4x4 16 yango te 5 16 yango la te 16 16 fois 2 ngate G-Fok même tolo au fond na calculer tout monde na tokiti 16 fois 2 mesdames et messieurs comprenez son émotion 16 fois 2 abi fa calculer côté ba batone voilà ndekolanga G-Fok alors chaîne nabiso les Nazariens TV et sa chaîne moro chrétienne bien que tout ça là toujours quitter na secteur na ba secteur mais ils appellent cadre moko toujours ça l'évangélisation alors ngai lokola ndeko na mbali po ngape na jeune le roi yo na conseiller yo oya na église na ebité est-ce que possibilité kozala te oyamba Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur afuta mbongo afuta ne mbongo pona kota bokonza likolo yo senga mbongo te na sambela na nga deso na lala peso na la muki na sambela ka nzambe batela nga ndina ala muki na tongo lelo mingi bala muki te na tongo lelo ngala la c'est que épargner ma benyo so eza journal lelo liboso na ngai eza musika na nga alors motivation na yo pena o sala ke okoma yanki ezala ni ngamo waka donc lalo la mukaka bon ngasko lelo veut dire na omi yanki izala ko bongo ka ndolo bi yango na ndinga pena bula alors bénéfice na musala ngo kopa ngo ça pose kopa bénéfice ko na kopa na oyo sala kezani ko ibati tango ko tangamba ba ya bazembe obotoli ba uzongi betango uzonga ose trouver est-ce que oyebaka ke n'était pas ali
azali ka faut za maele tango sango faut za maele dans mon musique fort oui bito na otalo boy mobali kitoko mais G-Funk ko foke na ngam na poser belle moi ba kombo landa ke donc c'est plus aux pela G-Funk na ngam na poser ba question o foke no gars mane uta musika komana tike uta musika balalelo bakate juna ba kitambo kombana kitambo neni cimetière ba no balalelo kula ndi kepe fulama on a un G-Funk, comme on a un roi G-Funk du Banks. Et ça en langue? En anglais. N'habite quoi de liboso? Oui, c'est un liboso, mais si vous la bossani. Zambalola comme on a sali, comme on a expliqué au début, l'émission a bossé na hango. Alors, ndekonangai G-Funk au sala déjà wapi sala ka na ngambo bumbwa na sala copie qui peintre siake alongwa bululi ko peintre wa sala ba siake na yebi yango peza na mutu alongwa skoli ko la tournevis a pamba tournevis na ibaka kuna musala alongola ngai tile lo pena kenadia tika chômeur ko choquer kana ba veni na belengesa so bulu ezali na tika mabe nyoso ona salaka so ozong sa faute pa nani tant ozolo ba faute za ngamoko donc moza conscient que faute za yo na nyoso faute za bulu eza na okende na tika mabe nyoso ona sa ozolela soki bulu eza soki mais kende olukozo lukatende kolanga réputation beba ba bioke bona mabe ba ozo ndenge nini kasi au moins na ebisio une fois ko yambino Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur combien de fois Yesu ba pasteur na biso yambisinga so Yesu defu na mona kabe so ngoto ozo yamba Yesu otemika libota sia ofuka mibo oyambi Yesu asambeli oyambi Yesu bavanti ovanti oyamba Yesu amonana lobake na osambeli lokoma mwana nzambe po koma pe mwana nzambe te po papa na ngana mama na nga bazala na fosa mela kaka tata po yemuta kila biso okopana nde ezali alors on espère aux alapé na espoir wana un jour yo poko créer pe foyer na yo o tepe moi sino na bana na ndako parce que on combine ngo ndenge nini tant ozana no yanke et puis côté ozota la foyer tubula ngo obula ozala parent na vie alors okolisa bala ngo ndenge ni tant que yo mo papoza yanke fo mbongo kaka mbongo ala fo zon fo bulo tona loba so bulo eza epesa mbongo tokende na cha face na moni polati olati de Zonkion. Pourquoi pas n'habiter est-ce que Hollanda appelle à Moronza Mboka te ya recrutement ya ba jeune ba o baza bosa ba ba soda ndaka ngoti pona ni na nino na sesi recrutement so ya recrutement na yebi ngoti no ga pa na bazo recruter ba jeune pour ba kende ba ki sa la formation ba ba soda nga ba mila na riva nga ngote oh mais ça peut musala bien au bout de l'école et puis ça peut na salaire bien poni yo kiti utina nga nakini ngana kiti pona za musana nga unazo sala na uti ezani ni musana yo musala nga kiyaki ndeko na nga G-Funk yo tina nga kimbila yo mo wa mbila tuti na mbila na okufa Afo fi agege afo bila nyeso takenda fogege oye baloti ke este mikolo bo mana este oye baloti vena biso pi masana nga vena bangambira babunda na este sko yoti na nga kimbira potona na site formation tinga este non qui est de liboso qui est aux zones à peine la qui au soulever pour moi est très capital là il y a est
oyebi mambo eleka na este wana soki euta ebanda wapi? Biso toyokaka boma na este na biso. Boma na este na biso. Este kuna na este nde tokende komuna na este kuna na bato wana tokende komuna na bango bamuna na biso bongo te baka pete so bawande so banani so bakongole menga yoka bawande bongo te osantaka ndeni ntango oyoka eloko yango wana keza na bato moko boya mboka moko boye bazobundisa bandeko na biso este okango mabe kasi yango moyesiko motivation nanga ezalaki nayebisa oke no yo mpe kendekende oboyoka ebela bajeni baza na makala batie etika ngai nakende fe oyike G-Funk yo orapela mystique uzangisa kuna mambo oloba usilisinga mpe mambo oloba nyonso esili. Alors G-Funk nazongi susu na ilo na bando yebiso exemple important de konangai il est écrit la Bible pas moi rachetez le temps car les jours sont mauvais et tout milenge le pamba te mikolo et eza mabe voilà fin du monde oyoyo ka fin du monde ezaka ete que non je sais ko kita puto kufi ozo comprendre ngai ndeko na ngai et okokufa pelelo olali pe na butu yo nakufa pwani yo kufito banga kufa lelo bato koko kufa pe lelo yo lito chato yo teka okoko kufa pwani bon ça va lundi mito to koko kufa pe lelo ngana yo alors to kende wapi ozo comprendre alors souci na ngai zabwe ne évangéliser souza na église osambela ate ngana na pasteur onome mayo awankado kitoko wana mama la biso mokolo chena za pasteur mama pasteur anofutela ba transport problème ezate kombo na mama Tiffany moko afutanga pe soko zwa tâche moko supposons ils osenga ke ba futa en église ba futo pourquoi pas mais libose foye bake musala nzambe to sala ngo pona mbongo te mbongo oui rémunération oui mais wana ce que yaka par après aussi singa uma mbolo be ngabe m'église vraiment nalinga ngote eno oteke yeki ndoki me ngabe église vraiment ela ngote ki ndoki me ezaka volonté na ngamo na mona ngo distraction koti 17h ti 19h miso 20h miso 20h na 17h na ti 20h okanga mo 5000 jusqu'au 5000 na mo aux église o tsa vala so ya mabonza mona ngo distraction ngale église na linga ngote ndeko na biso G-Funk la famille azoko insister koloba ete ye pena marambo eza lié na église alingaka na yango te donc ye a préféraka na ye asala vie oyo mais eloko azolela kaka alobi soki azwi mosala akotika vie oyo alors biso to continuer ko sala appel na bakonzi ya mboka bosunga biso vraiment jeunesse tozotambola tous les 24 communes bato tozokutana na bango oyo soki toyoki bango na ebité bandeko balandi bo sala constat au chaque yanke ya secteur oyo biso tokutana ayebisa biso ke lo moko soki mosala monani atika mosala ki yanke donc si je comprends bien chômage ndeza na mboka akasi chômage gande ngozoloba siko atepe ko chômage yango ezalaka te yo tiko classe te bososko otuna ma classe bosko so oyibi famille bosko so famille za makoki te mabotanga kasi na tuna ki yango yo esenga ke non famille za ngona makoki mais volonté na yo mo yango te papa be volonté po baleki pe ba misu bazana ba famille batanga na bon ekasi alors il faut sa conscience wana en place peno te mes classes inde souti le baso pesa nga ko ndena ko santé mes classes souvent na ban classe vite moi ngabe ba informe na matenilingisa jamais alors tout le monde ne longalito yo ochango poni na bota mana mère zo ta tobola ngo banda bu bébé na idée ni yuza mo mbali mère tobolio ngo kuta kubeba jana kata ngo bani aibeke moi ne aza star azala ya star pona so artiste na emba na bosa makasi pour moi kamba na ngam na bon tellement de on a so G-Funk au star to pesoka 2 minutes
bokila biso ba cri na yo ya yo moko ngana star mon rappel marapaka stimateur fozala kasi ata mo akapela ka ndezala ka mo nini depo bandingo balandi ba komba bela ke notre ali boso star talent vandia comme ça peut-être na kombe on pe na la belle ya artiste moko songolo paka Bloc Nation, bango baza bizarre, importe te sozo comparé, mais sina aza par hasard, metoza, kichasa na braza, mais jamais beau foutata, boteke topi naza, encore braza, mais design, bango baza bizarre, importe te sozo comparé, mais sina aza par hasard, metoza, kichasa na braza, mais jamais beau foutata, boteke topi naza, encore braza, yeah, batimi botaka. Jifaka zora pena kichaka chaka butika na saka abungeli ngai ta place ya suka ndeko la ngai Jifok star na lelisti mata Jifok a les liens sur les athées. Alors expliquez-moi sur l'ensemble on le bali na kati wa pour la par hasard paka explication ya elinga kana salango olobi nini pour la explication Bloc Nation bango baza bizarre on reprend bizarre na loi salité OK impact les autres choses comparé mesina hasard par hasard mais tout ça on comprend OK on comprend de kini bongo ninga et explication matinga na salon wa bani yo mais moi si je comprends bien on a un talent là il y a loyembo pour anité peut-être aussi relancer na pe na musique na imba na banzimbo bakamba na ngande to osangisi mbongo bani ya shock okuti pe studio beti bo ebimi pe en tout cas ndeko na na zane sengomi ya ko rencontrer mokolo na lelo bien qui était fait lango pena ngonga na kolinga o tala caméra okoyi ko senga na bato bazokolanda biso monde entier nini mokolo na lelo anelo wolo batia o sepe na ngara ndenga moni nga banini aseka oye mataye so pas ana bulu moko opesa nga pesi nga bakya ngolo ko lo beta ndabe na shuka ka ndi busho bulu naluka ndi bulu busho ya wana bulu busho bulu pona moto webi moto so bulu iza na sala na kusa te makati singa na pusana singa ya mwana ka bulu bulu alors mbote pas deux trois personnes apesi kaka mbote na nga mama na nga Pamela Kombo apesi su mbote na nga paleki na nga Shadili wa kusu apesi su mbote na nga pa ya na nga produce 8h koto azali ayoka nga mais et aussi mbara ve voilà et aussi mbara radio contrôle la famille de voir bopesa biso ya comme c'est la bino ba il mange oyo le lengeni ni jeunesse na biso ezo kotambola tozo de mereka katoza na terrain à chaque fois to tambola tous les 24 communes ya ville province à Kinshasa pour la to mais un peu relaxa ezate na sens moko ya mabe to pe pour la to lukato to pesa message moko songolo pakala na ndenge moko boye peut-être ndeba msusu ba kozulongo mais eza plutôt pona to komisa ba message ya bandeko pa bakonzi ya mboka po biso to kutana na bango boye mais à travers bilili peut-être bako mona ba image oyo alors je pense que to komina sukana ndeko na biso Jifok mais to continuer peut-être cette fois-ci tozo kitasko na komini ya ngerenge poto kendo lukasusu ndeko msusu kona to ka ba vinae mais quant à moi je vous donne rendez-vous peut-être demain matin. Restez branchés, scotchés dans votre chaîne, Les Nazariens TV. C'était moi, votre humble Béné Loutété. Et je ne peux pas finir la famille sans pour autant dire un grand merci à ma maman Tiffany Mokwa pour la confiance. En tout cas, maman, je t'aime beaucoup. Un grand merci à Chris Malamba, mon coordonnateur. Et un grand merci à Jancy Tumba. Wazaki na sima caméra, Asunga Kibiso, na Elema Mokolo Malelo. Ciao, ciao, ciao.